Bika moko sala nga boite. Yali di boite pardon. Yali di komeka tie, komeka tie. Na Congo na sko francela ote. Yali di komeka lokote. Yali di komeka lokote no salon. Komeka lokote pardon. Yali select. Yali la moi ko sanga boite. Fala je ni pepe, fala kaza libanda. Il a vraiment na longonia nyoso na respect nyoso na honneur vraiment parce que ça qui me ça na yé ou azaki problématique té parce que muto do ça me ça bien il faut ko loba ou azaki pe o ça makamabe to lobaka tuzana ka pona loba parce que liwe tanga pona mutu nyoso leza tu wa mindondo lobeza tu na nganga pe na kufa muto otikala azate voilà te ko lila vraiment kaka artiste na biso comédienne munene ya mboka oyo a travailler ki na groupe Salongo et akoma ki pe na ba groupe na ye azape na ba groupe ya ballet tout mane ko beta partout ko sepelisa batu vraiment na musala na kitoko vraiment chikoyo toza a hôpital du cinquantenaire Dimitri Bonganya ozela biso to mona ba artiste comédienne de bazoko ta ko ya ko lelande ko na bango. Jérémy Kobetox, tout le monde en direct à l'hôpital du cinquantenaire pour nous remettre corps ya maman na biso Mindondo Lubana ezanini. Lubana ngezaka pasi parce que ya Solange Mindondo elle était vraiment dans rôle ba cher tout pour nanga film na suka auto tourner parmi ba film na suka tozaki ba les qui n'habitent pas tellement à Pétia, jouer qui peut donc ngane nazaki réalisateur nae et pour réaliser film à Solange nazo marambo belé alaksinga marambo yo kitengesa na banda ko sala alaksinga mo ba plan ya caméra ne ko zo muta théâtre azota la boye sala e boye et puis alaksinga so nenge scénario ba banda rango nenge basuki saka marqué nazo ngo déjà pas ya modé donc abaki selinga le susu et puis lelo na le ya Solange aza lelo patrimoine nga ko ba ya Solange aza ko mama le mone mama la kufela ba jouer mbongo muke bale muke donc ya Solange Mindondo na moment oyo théâtre zaki passe pour muto akota na nzonzi ya Solange abundela ba mibali abundela ba basi lelo aza na ba artiste na ebelo asali lelo donc ya omoni biso to ba ko vivre na mokili matanga na yo ko za na image ya yo moko ndeko zalaki yango zo mona lelo matanga ya Solange Mindondo batu ba ebele ba artiste comédie bazolela parce que azaki motema ya batu ya Solange ata yebi yote ils sont présentés comme un artiste à Yambio. Donc j'ai des larmes aussi. Vraiment, ils ont passé, ils ont perdu min ko perdre mon toko aye. Ok, merci Jérémy Kobetox. Jérémy Kobetox a expliqué très bien dengue à bénéficier ba souvenir oyo biloma kam super yeba kité à partir ya Solange Mindondo yango wana ye a bénéficier a zupe un plus malgré ayeba ki mais abaki c'est les sous un plus. Jérémy Kobetox liloba na yo pour na artiste comédien oyo batikali conseil nous copé sa bango otozana bango na bon parce que lelo Solange Mindondo azali sous-souté conseil nous copé sa ba ototika na bon comment bako se comporter les artistes comédiens on doit cesser na maramuya oya orgueil to rane lorote muta uta na famille ministre azalati biso tout bana pasi to kwa mina pasi to tangi na pasi to tikaka orgueil so que moi poto zala na moi bolingo o baninga yebi comédie fois Solange a voyagé mais elle n'était pas orgueilleuse. A voyager kendanga dernièrement na auto zana bisinga outi Gabon auto sala spectacle auti Côte d'Ivoire mais au moins na biso awa mutu mo bakeka mo voyage mo boye amo bude bato amo va na flat amo saboye donc to zala ndenge na landaki idée mo ya président Fiston Saïs alobaki to sangana ata to zala ba ministère ngo qui para biso te soki biso to sangani au moins que même ministère wana ko sala ba jiti donc to sangana bon moko ezala bolingo ezala to bi que place bato bazali mabenge zanga raté mo ba problème ezala mais loko eza bo moko to sangana to zala pour lelo bato ba pesa biso valeur faut to zala d'abord biso mo nous exemplaire donc c'est un peu ça ngana zo lela ya Solange makasi sauf que après matanga ya Solange na habité ce gouvernement et bima lelo na senga na président Fachi et loko moko na sala ngona beng sa même ba journaliste ata 10 presse na bisa président Fachi Larry Clinton na États-Unis Obama tchakaye apesaka poste lelo ngana osenga ba pesa mamo livre poste ya ministère à culture et art na opesa idée wana et ça bien en tout cas ba yo ke na ngapena mwana suka ba Félix Tshisekedi o landi ya Christian Tshisekedi donc ba tia maman Olive pour maman Olive comme kaka
tokufeli boye Maman Olive bati la biso ministre kelti et on sale le rote bato bazolo ba ke Kabila kende wapi il est congolais atikeli ndeko na pouvoir bi on ngika to kabola ngona mindele donc bati la biso maman na yebi valeur ba artiste azala likanismo ka malamu alukaka sala ti le biso to yebi on te pona ba artiste ako tombola biso pe amati biso likonde ba Nigeria ba mata donc to kundana ngana ko sabi mission na ko senga ko so pe gouvernement bimi so pe bimité ngana ko senga azala ta conseillère moi so ya azala cabinet ministre non ça ba jeté vous comprenez so total il est Maman Olive sur 100% la bibembe na biso ko mo tshaba maboko na ye makasi bon ministère na biso siko carte d'artiste to so bango $30 mo kina ngona Western baboy c'est étonnant vraiment c'est étonnant. Ok, merci Jericho Betox pour na kosenga bacha Maman Olive ministre ya culture ya una asungaka mingi ba artiste et comédien Jericho Betox akimba o mettre aux moi question retour na ngata na artiste comédien mususu Maman Olive ozali Maman Olive asala ki ba donc oui ba Maman Olive asali donc mais Maman Denise pas sali donc pourquoi bo lobela ngote ka ya Maman Olive oh ça à la page vous lobela été peut-être nga pe na zo information en tout cas la féliciter pour l'information nga zo information on a peut-être maman na biso Denise alingi a se mêler pena te na makambo wana alingi azala kaka héros dans l'ombre mais soka lobaki yangote des comédiens nazota la bino en face botiki eloko wana parce que toyoka ki loboko ya maman Denise etiaki quand même bo pesa un peu valeur ce qui a sala ki yango bo lobby ndenge ser na biso arrête wam apesa ki apia eko pesa sumusu na ndako donc to zala vraiment na bolingo wana ce qui ezaka ke mutu bo apesi mbongo bino bo kofango bo bombi bo butangi komba Maman Denise te po bo bimisi bo Maman Denise azo kipe ba comédien te mais somme Obama ki ba otanga ya yete ba otanga ka ya Maman te o moni soki na vérifier information na ko bengo to sala émission spéciale to zala hypocrite te soka tiaki mbongo aboya ki balo ba komone wana to kotanga komone te mais soka aboya ki nete tokotanga komona ye atiaki mbongo parce que même nzambe na likolo ata nzamba zuwa kumisa ngai pourquoi mutu atie mbongo bo kumisa te donc ça déjà mabe soki eza 12 biso benga ngo 12 ya bana wenge so za 12 ya ba comédie basali bongo chaka kongo na bango ne mutu akotake bango lobela bango. Ok, merci Jericho Betox tomoni Zuma pe artiste et comédien tomonio awa hôpital du cinquantenaire souvenir nini ya malamu zana pona Maman Mindondo pe lilobana sauf que oui moi et la grande Mindondo totikali ko jouer mais sauf que oui to banda kokutana biso asuke zaki na matanga ya réunion ya notre vieux Mundweri tozalaki wana na ye to discuter ko tout monde ma bino boa bastar au coach a $10 yo il faut chata $20 à $30 ça veut dire c'est une serre omoni protocole peut-être na prendre des batulelo omoni protocole de ça matango mutu asali yango eza Mindondo. J'espère que oui ba sera sans souci bon mon protocole les alati ba sera bela bibembo kufana ka Mindondo mutu yo sala nini wa protocole donc atiki quand même déjà moi le colonel au bâtiment sur Bazolanda donc c'est une serre c'est une conne ça veut dire serre ba nokende ba Côte d'Ivoire ba Togo ba Gabon ko sala ba spectacle ya ballet on s'en parle lelo ba tebe ba zobi na bala c'est grâce à Mindondo donc to perdre icône moko il fallait pas en plus balanda ni deux personnes na même moment to perdre nani Mundweri Vantard to perdre sous Mindondo donc ils ont vraiment blessé na mitema na biso ko. Ok, merci. Pantalon nalati te na yoka nini mama te na yoka nini yango conseil macha ko lobai mutu twaza kana liputa mutu twaza te wana ndeza macha ko lobai bon poizo teka bilamba mibale vous comprendre tozo mona siko matange comme le roi neti ba fête moko boye ngai na Mindori na lata te na lobai na lata sute comprendre na lobai na lata su uniforme te na lobaki yango et puis ya Mundweri bon moni ke na lata kité na ata na bilamba na mususu oyo na lati lokwa na zaki na lemba na moni pe kalunga zo teka bon na sombi na kaka na kolata ngo lobby vous comprendre mais ezate ke ce que tali bien l'air to tchaka ba uniforme te au moins que to zwa ki tamulai ce qui uniforme koti et comme raneti ndeng boy comprendre bate belé bazoya na ko teka ok biso to kufa eza passe kolongola Mindondo neti na vie na biso eza passe kolongola su mutu mususu eza passe yo pene ngo za pona kolongolo eza passe vous comprendre ngai na ti pantalon lobi na kolata uniforme souvenir nini ozali na ngona Mindondo po yo vraiment za ouais wana grande sœur nanga wana grande sœur azalaki grande sœur ponanga azalaki pena mabena azalaki pena bolamu na ye na kokolo bateka kazaki bien te azalaki pena mabena azalaki pena malamu na ye c'est ça.
Merci vraiment. Ok, merci. Toujours kaka na hôpital du cinquantenaire, tous en Arabi Moussala Batani, fils à papa vraiment, ma Moussala Batani, bino boyebi vraiment, muto a sala banjonjing, a kota abima bima, Arabi Moussala Batani, tous en hôpital du cinquantenaire pour nous corps ya maman na biso mindondo. Nebi ke wana zape na maman na yo ya ndaku lilobano ezanima. En tout cas, lilobananga ozo pesanga pasi premièrement que kozanga artiste munene lokola mama mindondo ya Solange biso to benga ke mama parce que yaza vraiment mama na biso ya Solange eza kaka ndenge to mesana ta ke artiste en play to benga kayaya natikali kaka na pasi parce que sentiment ya mama ya marque ya wana eza na ba fête na ba matanga batu to kotika la rozoeli souté je sais pas na nzambe te nzamba sa l'effort na ba o ya créer l'air musuba en esprit na ye c'est ça. Donc, il y a Solange Pesibiso Passi Mingi. Nazasir journaliste a posé une question. Ayebi valeur na yo ya Solange. Ndenge to telemi boy. Force na ba fortification oyo sali kat na biso ba na yo. Yango moni bande ko bolimbisa biso na ba image ko yaka na bamboka mipaya. Nenge façon to kolelela ya Solange. Po to yebi façon Solange banda ko lelela batu. Yango biso pe bay o ya ye to bimi na mutchopo na ye to yebi ndenge to kolelela ya Solange yango soko moni ke no Rabi Moussala Batani ase ba démonstration msu na kati ya matanga ko kamwa teza biloko ya Solange alakisa ke po to sala parce qu'elle était danseuse amande ko bina kitoko alaksi biso pe danse alaksi biso théâtre na ndenge sengeleza ndenge ya lelote na ndenge o biso to yebaka makambo ya théâtre. Ok, merci Rabi Moussala Batani. Dimitri Bungania tozui artiste et comédien msusu bazaza awa déjà. Je travaille avec maman Solange Mindondo près de 7 fois. Na maman matanga kaka ngaki protocole yazaki présidente na biso na protocole souvenir à malamu yazaki moi simo azaki komi pesa mingi azaki kolinganya azaki kosala azaki vraiment ko lela bande connaît comme qu'est-ce que je veux dire ndenge singelaki donc voilà. Azamwa César comme pesa d'abord aussi intelligente baza bato ba fongoli nzela po biso berman ka songolelo toza la toza donc moi si malamu moi si makasi moi César comme pesa donc c'est vraiment une grande dame qui est partie donc voilà un peu. Ok, merci. Programme ndenge zomona ndenge basali ba programme nyonso pona le mama mindondo est-ce que zo kene malamu ou bien ça en désordre? Ben je sais pas. Naye nazomona ezala en désordre tolé la maman Solange Mindondo ici. Oya moni ke fala ka honorer maman Solange na ndenge na ya ko honorer. So peut-être que Herman peut mutoaki na coordination qu'on j'allais peut-être avoir ma façon à moi ya ko honorer mais ya motu ezaka ne tolé là c'est tout. OK, merci président. Merci. Ko conseiller nga bango baza baine. To kuti bango na musala o bande ko conseiller nga na kata musala o. Abaki mon frère, tenez toujours bon. Aux alandrés, n'a pas pensé tout ce qui malé, jusqu'à ce que tu arriveras. Donc voilà un peu. Souvenir, on a dit qu'on a un conseil, on a un pensa. Surtout Koutani, en plus, on a un blague. Pour moi, on a un vendredi. Il y a un mardi, on a un vendredi. Juste à côté, on a un beignet. Peut-être qu'il y a un blague. Mais je ne savais pas que non, pardon. Je ne savais pas que non, elle allait nous quitter le mardi. Donc voilà un peu. Parmi les anciennes, Oyoyebi, Nandingi Solange Azaki, chef d'un protocole, Nakata NTPC, Azaki Pena Mambobele, Moutounini, Oyakozwa, place Wana. Ah, en tout cas, on a yébité. On a yébité. Il y a quelqu'un qui a dit Azalaka Pena na motema aussi un problème. Abane komi bimisa. Les Cambozala kaka muto azaki sa dévouement na ye. Alak sa engagement na ye, alak sa amour na ye, na makambo o azoninga sala. Voyez, soka yoki les Cambo, en leur portant au penza au cœur. C'est comme ça que non. Pour la sélection dans le oh, il y a remplacer place. Vous voyez, donc si on a 4 artistes comédiens, même dans un TPC, tout le monde que non, maman, oh, bandego, oh, un dévouement, même une responsabilité sur l'organisation, il y a une gens pour les gagner malade. Ça va une chance. Je ne peux pas citer le nom parce que vous êtes belé.
hein maman va belé. Merci. Je vous remercie. Papa Maswaku, tout le monde a un matanga ya maman na biso Mindondo na hôpital du 51 pour na sortie à Cornaillé, lilo bana yo zanini. Vraiment mes condoléances na batutu non bazo landa biso ba fanatique na biso et puis na bato balinga musa na biso mon pe artiste donc ça fait mal mais on n'a pas de choix volontaire en Zambie. Tout est là ndenge to bimisana nde to kundela vraiment molimo na ye et puis manakimia parce que on est ensemble et puis on est unis donc ça dit bolingo ezali sinon moni artiste belé boye baye c'est que bolingo pene ezali et puis sert azara na problème na mutsote donc que son âme repose en paix. Ok, merci Maswaku. Selon organisation d'Inge Salami, pour nous comment? Non, ça va, organisation, ça va, on n'a pas de choix. Moi, la réalité, je suis à TVT. Donc, l'essentiel, les arts, Bimisa Matanga, Kunda, et puis c'est tout. Voilà. Okay, merci Papa Maswaku. Merci. Viens Massoum, peut-être de dire ça. Mais l'emba peut pas là, tenter sur lance la ningue na bango. On se comprend. Place à où ta source naï d'abord. Tu connais quand tu vas poser tout ça, tout ça déjà c'est bon. Tu n'as tout ça fait. Tu as maman, tu as maman na martyr non. Tu as compatir na famille au Bimbayon, tout ça qui podium, tout ça qui festival Mindono pendant 3 jours. L'emba bah tu jouer, belé, bazoyemba, qui vraiment bien péto là la kawana chaque fois. Nelelo joueur au Bimatoye. Et on en a martyr sans polémique pour mon gars d'ordre diriger un PTC Valba qui en a martyr. Monsieur Tolani martyr. Donc ça va polémique on va créer mais il n'y a pas de problème. Lemba, organisation Lemba, dynamique de Lemba. Tout ça déjà pas continuer besoin un PTC. Tout d'accord, on monte tous ensemble, c'est la famille. Merci beaucoup, mes condoléances aussi. Merci beaucoup Nayo et mes condoléances. Comment la présence nous a vraiment la racha 51 tu mis encore à maman Mindondo bon souvenir au garda pe na maman. Souvenir à makaso na garda ya Mindondo parce que naoka kai na sanga mabete ponanga naoka ke sikatonga ingate bon naoka na mabete oui azaki ne mutu azaipe na mabena ndenge biso nyoso tozana mabena biso mais bolamu ezalaka en tout cas na tika komona mabena ete tozalaka na so bien pe ba chance de retourner pe ma pièce mususu nga Zambia kana a road bano kutu ba yesima bazwa chance de tourner ne bon nga sko 25 ans de carrière pourquoi pas na chance de tourner ne toi n'est pas presque génération moko na nani na musala na biso na ye donc na tourner na ebele na ba groupe salon pour na sko organisation matanga pe l'état na biso pe chepe pour na organisation matanga bon organisation matanga ne tozana boko za la 10 bino nyoso le mususu moi 5 nde batelemaki moi 2 batelemaki donc biso to bando kaka suite et pas baninga mususu vont aza charger pe na maman to aza bazali bino boa ba chroniqueur bon nous à la chaque fois na ba réunion boyebi ke ba oyo bazaki na organisation ya matanga. Merci beaucoup. Et merci mes condoléances. Condoléances à vous. Amen. Je te rappelle que itinéraire irandenge nini bima awa ekende wapi suka wapi itinéraire ezali to bimi awa na morga 51 to sali makolo malembe RTNC DG ameki kosala ba honneur ya suka pona Mindondo to kiti là to ziba transport to continuer na ballet national place azali kobina na 24 kasa kabambar pardon kabambar prince kasavubo to komi wana pe basali honneur na bango ya suka et to kiti lemba tant to ke to lakise ndako na bango to zongi na ndako to kocha 1 heure du temps to kiti 1 heure du temps to longwe to ya na place des artistes to tourner wana muke to zongi na stade bisika corps na eto kochango wana ils ont exposé wana à le lobby na ba 12h 13h neto kolonga pona toke na cimetière. On ne meurt pas à cet âge-là, un artiste ne peut pas quitter la scène à cet âge-là, c'est vraiment triste et bon, c'est ainsi fait. Président Bodo, Massolé Zobeta Maïbélé, Balobi Bana Lemba va s'organiser Malonga, mais c'est comme si Bakomi Kokota, organisation à Matang, menacé ANTP. Il n'y a pas de confusion à faire. Bana Lemba, Baza Bana Isika Mindona Botamaki, Isika Mindona Bandai Moussala. Bazako organise l'obsèque. Na Lemba, on n'organise pas le deuil. Le deuil, les obsèques, est organisé par l'association de connivence avec la famille.
bana lemba ba s'organiser ba rendre ba hommage na ndenge na bango. Ça s'est fait salamaki na matanga papa wemba bana matonge ba telemelaki ba rondaki papa wemba ba hommage ba latisaki ba tuma papa na matonge ba salaki bani na couloir Madiakoko. Moi j'étais même pas là, moi j'étais en Europe. Ça s'est passé comme ça. Papa wemba est décédé à Abidjan, le gouverneur Yaksankourou a Keiti na Abidjan. C'est pour dire que au-delà du fait que l'on soit artiste international, on est d'abord originaire d'un village, d'une commune. Et donc, Bana Lemba, ils ne sont pas en contradiction à NTPC. Bana Lemba, Sali na Lemba, à NTPC, on a Lemba. On a une organisation particulière à Lemba. Bocha Biso na confusion. Bana Lemba, la matanga te, matanga a organisé, c'est la NTPC qui prend les choses en main et tout. Bana Lemba va organiser le festival Mindondo pendant que Mindondo a Koufaki. Ndenge bana lingua la basalaki, na lingua la temps papa Lutumba salaki. Alors, bozo nous côté confiance pour toi, bah toi théâtre, tu rôle la batu na biso na ndenge na biso te. Faut pas être complexé quand même. Il n'y a rien de rébellion, il n'y a rien de conflit. Bana Lemba, ça se fait, c'est tout à fait normal. Mutu vana kina enda kumoko, pasi na yo, eza ndenge moko te na mutu oyo bo anoka bola na province moko. Je crois qu'il faut tout le monde l'équivoque. Il n'y a pas de conflit entre Bana Lemba et l'association. Non, il y a un Koufa. Aucun mission chrétien, aucun mission comédien, mais sont des mauvais. Mais en tout cas, vraiment que nous avons Mindondo ali mutu nangai dernièrement une semaine avant kufu toki na inde 3 Mindondo mutu nanga na yepona cadre ya artiste mais zomona ke il senga passe mi aucun artiste comédien et aucun artiste musicien aucun musicien chrétien nzoke lokona ça madame en tout cas merci chaque fois vous là chaque fois vous là chaque fois vous passez na média on a la recommandation pour artiste mais situation je crois que vous avez zoomé moni eloko zo boma biso mutu kawana tant zoomé muke sokoda soki l'état congolais asi congolais kufa pied pauvreté mbongo ebele les assigeti basa banani basusa minene bafuta sokoda te parce que artiste congolais fait vivre la droit artiste congolais vivre la droit d'auteur n'a été c'est ça débat où le bas blesse. Deux, l'état congolais a dit complice malheur na biso kena balabala okuta ba CD piraté bakanga bango te bon artiste congolais a zambongo wapi hein kena ba télévision je dois dénoncer ça la RTNC émission Caribou pour les cafés futa nzo RTNC zali chaîne moko ya l'état zo ka contribution mboka ba zo mbongo à l'état comment artiste ko progresser. Je crois que c'est ça qui est mal. Alors, à part ça, tu sais que la politique culturelle, hein? Il y a un gouvernement Zobima, bâti la ministre qui tire à Yebi culture. Pas que la culture, artisan sont à niveau naïe. C'est blessant que les camarades à sans danger. Je peux annoncer. Mais exemple, point la cause mbongo. Tout le monde a sokoda. Tout ce mbongo c'est fini. Comme c'est Zanamai, comme c'est Zalawapi. Donc. Et quand c'est un peu belé, quand c'est belé, mbala moko. Donc, la monique, ma monio so tout ça on capone na biso. Tout ça on pour la Mindondo te. Akei. Azate, azonga suti. Bande ko mususu pe to baleki balola na bino na musala, ba o bazoya pe système akofinga, bazochena ba poison pour kana musala ngo. Lelo ya Mindondo akeli wango ete yo penani. On a lobby que tout ça la mabete pour liwa izali donc mutu po akufa ezeli o mukie mutu pa ke yatiki biso donc na oyo kamawa na oyo kapasi surtout bana na biso aye pona yazo mona kaka aye bana mais après la mort place nous ekozala wapi. Na mokilio to na biso na temps mokie mais kuna ndeska to vivre vie éternelle tout ça la mabete ata tozo sala mais na sima makambo yango esili la vie est très courte na ozongela ngo vie eza mokuse eza ba artiste msuba bakufi na 23 ans yekutu tolo baki akufi na ba 48 ans d'âge mais ekoki kaka te nga na yesaka nzambe soki olobaki ba juste ba ko atteindre jusqu'à 120 ans.
ceux qui moutaza injuste à Komatina ba 80 est-ce que il faut que ceux qui moutaza injuste ceux qui au na 80 pourquoi pas ata injuste on a comme ça à 50 donc que son âme repose en paix bana nyoso bazoya bolandaka lokolo malamu parce que nzela malamu yango balandaka et ça malamu ceux qui totambola malamu po après la vie éternelle les âmes. Oui, Lisa.